nde musala basalaka chaque jour. Donc depuis une menace wana ke bakobengana biso le 30 tokomi komona ba menace ya chaque jour. Nalobi ya chaque jour. Bolamuki na tongo bokuti basi batelemi awa. Bakobwaka salite bakosala nini balobi baza ba étranger baza na tina ya kozala na esika oyo te. Donc menace wana toza nango chaque jour. Yango tozo senga na papa. Soki kaka bike simbami na maboko. Omoni esika ya ko changer pona bien ya population na yo papa sala parce que donc ça dit maman malamu après si autorisation yes. Chef de l'État pour américain un peu pour toucher constitution asimba bika si a changer ya tambo ke côté avantage ya bana mboka yes donc chef de l'État ezali bato bapesa yo pouvoir basengi o changer constitution soki ya kolongola ezali longola soki ya kobakisa ezali bakisa pour le bien-être ya population na yo ya bana na yo tobengi awa Afrique du Sud mboka kitoko metala nanu ba condition yango oyo bato bazali tala nanu côté bazaleli vous parce que balobaka place au papa azalaka solution ezalaka toujours. Nous demandons vraiment au gouvernement congolais d'intervenir. Vous voyez les conditions que nos frères Congolais, Congolaises sont en train de vivre, la manière dont ils sont en train de préparer. C'est comme au village, mais ici c'est une grande ville. Vraiment intervenir, nous avons besoin du consulat ici à Cape Town. Donc au Sengibino, papa, Yokela Biso Mawa, Biso Bana Cape Town. Nous te demandons, et nous circulons, voici les conditions des papas. Donc c'est vraiment horrible. Et des enfants, regardez même les toilettes qui sont là. Regardez, même les conditions sanitaires, c'est compliqué. Vraiment, regardez l'intérieur. Parce qu'il y a des gens qui sont de bonne foi. Ndewana toilette, ndewana pe douche. Together. Yeah. Soki mutaboyi bongo asali ndeto ndo sala na mwasima ya ndako metobenge yango Afrique du Sud na Cape Town. Kaka ndenge bando leka na maya makelele na ba place mosusu to yebi na ba kinsenso yango ka tozana ngwa ba condition yango. Bota lesika mayi ezo tambola mayi ezali koleka. Oyo bozo mona côté kuna bazana pompe kuna balusela biso na vidéo ba wana ba telemi nde bana mboka. Donc il a tozoya kotoka mai boye bango ata batie salite balongola raté. Chef de l'État toye awa toyoka kisango que le gouvernement sud-africain a besoin qu'on deal na Congo kwa zwa ba biloko mai na ba courant wana. Mais à raisonner à télématana à beta tamwa mesa tout à télémaye ba ki en tout cas que bande bana na biso bazali en Afrique du Sud bazali maltraité. Logo la tozali maltraité a raisonné pendant loko nina koki kosala avant badil wana ba signer yango tokoyoka kyo nini basala boye to sala boye makambo nini biso toza batu ya nini ya politique te mais tokimi tozali ka ba simple tobunda pendant na ba combattant likolo moment ya kabila wana soi-disant kabila kanambe mais to souffrir ya trop tozana batu na biso tobunda na bango be mboka oyo penza pona nini pona Congo pona makambo ya Congo na peke ya ntuka kabila akende luka esika mususu mais toza kosenga na nini président na biso derza père na biso atelemela makambo oyo atala comment toza ko vivre na situation moko penza ntuka impossible. Plus toza au moins 7 ans sikoyo toza kaka kolala libanda lokola ba fazer. Mais toye a réalité que en tout cas tozangi maire na mutu toza ba intellectuel totangi ba diplôme ezali ezana bandako mais tovandi awa tokomi kaka bisimba simba tokende kosala bakawachi tokende kosala biloko président na biso raisonner biso nanu au sala de façon que en tout cas biso pe toza la pendant en tout cas lokola bato na nini na monde au telema otinda ta message na bagunani gouvernement sud-africain bayeba eloko nini bazoluka na biso tovandi pamba te gouvernement biso bakontribuer ka bambongo wana siko bambongo wana tokolia yango ndenge nini ba raisonner moi malamu balongola biso na situation ya mabe otoza ko vivre. OK papa merci.